ça fait-il na ko pemate? Likambo le kabwe baby. Na sala bwe baby, na zong sa bwe baby. Ba bundi singa pa maman Olive ndeko bundisa. Kevin, bonsoir. Boni. Papa, na ucho lande mission bo ucho salade. Leke tu parles de Toluka Kimia, s'il te plaît. Toluka Kimia, je tends des problèmes, je veux m'orienter la vie, nazo sa vie nanga comme il faut. Et naza bien pour le moment. Naza kitoko naza bien. Donc passion nga nazo mona eze sengo na bino. Po bino bondo sela ngo be mission boza bambongo ba vie na bino. Comment ça fait-il ngana na pasi bino boke ko sala émission po bolo baba n'importe quoi na émission po batu ba yoka bino nde bozolo nga vina nge ko beba ten jamais naza mwana Simo Kimbangu kiangani soki Simo Kimbangu kiangani apesi na autorisation te ya ko enlever nga la vie ya ko longola nga na bomoyi muto azana nguya ko longola nga na bomoyi azate na uti olanda émission na bino bo uti osala soki eza yem tabwake nga malade Simo Kimbangu kiangani na fuka melaka papa akotika ye kimia te na MC bino po bat ba komo benga nga ba komo loba Kevin s'il te plaît ah non loba étant que petite sœur je te respecte mille de respect te dois Kevin na lingi ba problème te na lingi problème ata ya mukiete nga mona fana maladi 6 mois na nzoto na tika lobetela mutu te na tika lobetela mutu te tina komi nde na komi boye e ngane yaki ko benga nga 2 jours passé wana nde déjà na komi na nga bien na tuninga ozapi pona ba tourner na bando kansa na kini bado yebisa que bazo benga nga ba tournage nazo boya ko ya ko tourner je souffre mais pour le moment naza bien naza bonne santé nazo tambola yebisa bango soki yem tabokela nga maladi wana ke a échoué Simo Kimbangu kianga ni nzambe nga na ndimela nga naza mona Simo Kimbangu faut faire échouer ces bango et yeba émission oh yazo yo leka pa na yo papa justice ezali elo bosa na ba makelelo eleki mais justice ezana ba dossier elo bozo bosana be mission bosala bo yeba biloni bokelo bana be mission bosala be mission na bino en dehors ya kombo na ngai parce que passion nga na mondi ezala mutu mota mondi yango dira tout 6 mois na sali na malade oh na moni mutamoni passion nga na moni te ce que za yé mutabokelenga ma malade yo pona souffrir boye bisaye retour à l'expéditeur ou soit za voice nanga otindela ye retour à l'expéditeur po nga na yebinda kwa nganga te na yebinde basala mutu mabete na yebi tendenge bakotela mutu mitema mabe pona ko bebisa ko étouffer tola baninga so bango ba continuer na kombo na Simo Kimbangu ko fongola mabele bako dinda na zamwa na Simo Kimbangu na beta katolo na nzimela ye na butu pe na moi bakoyela butu bakokutanga te bakoyela moi pe bakozwanga te presque nyoso basala kezala nul sans effet na kombo Simo Kimbangu kiangani onga na nzimela babundisi nde ko bundisa babundisi nde ya ko bundisa na tiki kuna na zate nini yango lisusu na pema te baby na sala bwe baby ezalaka nini yango na vinanga nini yango o banyongo nini o ngana kota na bango makelemba nini ya butu o to sala na bango o ngana koki ko pema te eza nini yango na kombo na ngai na ko pema te na respirer te na ko za la lèvre te esengonde bazaki na posa na kufa ba monika ba échouer malade na bango zaki ponga na kufa Simo Kimbangu atika nga te heureusement ba parents nga balakisa nga nzela nzambe sinon naza mona ko za la mvite. Mais yaya tika loba pardon, ça me fait mal. Ça me fait mal tonton Yves. Ça me fait mal. Na sala nini ngata mtu moko ka internet mobimba baby. Kitoko ngo nini onga nazana nkolata nini onazana ngo bango batambongo bango basi kitoko bango ne mibala poto nyoso bazaya bango. Bako tika ngakimia te. Mibali na bango poto na zala na bango te. Mibali na bango kisasa na yebe ta kutu bango te. Bandaku na bango na yebi te. Et alors, d'accord vivre en pété. Ngai donjo na koko vanda ko vivre en pété. Nyoso donja, nyoso baby. Yo baby ngwe ko mini nyango. E ko mini nyango. E ko mini na pema te appelle la porte comme nyoso baby boy. Nga vina nge koki ko beba te Simo Kimbangu soka pesi bino autorisation ko bebi sa vina nga te. Bo baby sango te na lobi na komba tata mwana pe molimo santu. Nzambe na nga na ntimela Simo Kimbangu kia ngani elombe na banga kate.
naza elombezi ya Simon Kimbangu na lobaka naza mwana suka ya Nzambe pamba te parce que Nzambe a révélé bo sala na butu na minute bo sala ya aval bo sala ye déjà lakisa ngai naza na mutu ya makambo nyonso bo sala ka Nzambe lakisa ngai. Preuve en est que je suis en vie bambasu bo boka ke simbite bampese bo boka ke simbite na oliate tika na oliate ya tika na moni pati on a zaki mona na bino bango ba moni yango na pe mate internet nyonso komi kaka baby yango nde nani bamona onde ni bandoki bango nde bazamba mikolo na ya musika ba mama mibimba bazimaki mukolo na ata buzobo eba exil na sila tota bakoka bango ba demo bobala kasi mibali yango bono bomona bebe abotola bino mibali abobala pe bino mibali yango banda to banda ko welena na bino mibali yango so banani na yebaka te so ya butu so ya moi mibali yango pe babala na bino te bayeka bajouer na bino bazongi mais c'est quoi au juste ngana ko bima na minoko na bino te botika ngai na lingi te leketu so ko sala émission lekisa ba voice na ngai na émission nazala posa mutu atengela ngai mbongo maladi te na poto na vivaka na mbongo bafani te na vivaka na mbongo na ngai ya motoki ya musala na salaka na ye na sali musala na ngai bofuti ngai na lie esaka nini yango bombe na senga pa mama Olive na lembi botika ngai pe na pema na kimia botika ngai na pema na kimia na sangi po Olive kaka beba lobi boy beba sali boy na donc boy si mama eko bimisa ngai ya mutema pona bino bata théâtre nini su bozo luka o etikali na pesi bino te nini o etikali na pesi bino te na pesa bino. Comment ça fait-il na ko pema te likambo leka boy baby na sala boy baby na zongsa boy baby babundi singa pa mama Olive ndeko bundisa